Mukumba papa angonyoso misato papa kisolokele papa dialunga na pe papa diangenda ne babandaki kolinga te tango na ba document soit ba livre o na bandaki kota, c'est pour une semaine seulement. Mais les kamona ko témoigner ndenge papa a oti koloba awa. C'était en 1980. Oyo papa mfuma longo, papa diangenda kontima apesaka ngai likambo moko nazala témoin oyo elekaki. Donc toyebi yango ya solo ke na bandeko na biso ya Mangomba babandaki koluka tango nyonso eke papa diangenda atambola elongo moko na bango. Yango eyaki kosalama ekende na le 16 août 1969 papa diangenda to Lingomba tata Simon Kimbangu ekotaki na conseil œcuménique. Donc kotambola elongo. Mais eyaki komona na eke foko sala lisanga moko oyo babengaki ete unification des églises. Alors, la unification des églises wana esengelaki pe eke Lingomba tata Simon Kimbangu batambola na bango elongo. Mais na papa mfuma longo papa diangenda kontima alingaka lisanga onata kotaka te. Alors, na 1980 likambo wana esalamaki na bosani nde date. Mais délégué ayaka à église wana ezalaki Monsieur Blanchard azalaki belge. Na 1980 likambo nini esalamaki ete ezokomona eke mokili eza kotambola lisusu malamu te. Bato nyonso na mokili mobimba tokomi kaka na bonzoto na ba église pe ekoti na makambo wana. Na ba église ekotaki na makambo wana. Alors na ba église bayi komona ete biso tozali banganga nzambe. Tozali ba représentant ya tata nzambe. Mais tokoki kotambola na ndenge ya mokili te. Mais likambo euti wapi? Alors basalaki ba recherche na bango eyaki komona na ete faut ba se réunir na monde entier basala lisanga wana po ete bakoka koluka nanu nzela ndenge nini bakozongela na likambo na bango eke tozonga na bonzambe biso nyonso olie tokende kokota na bonzoto na makambo ya mokili. Bakendaki ko se réunir na États-Unis. Tango bakomi kuna ba se réunir baye komona ke solo soki totambolaki na ndenge ya mabe il faut se revenir na mase makolo ya tata nzambe po tobebisi. Soki totali Mangomba nyonso totikali lisusu na bonzambe te. Mais baye ko remarquer te Lingomba moko kaka etikalaki na bonzambe kaka Lingomba ya tata Simon Kimbangu. Et puis baye komona constater que absence ya papa diangenda. Yango balobaki non, on doit chercher des voies et moyens pour être toluka esika papa diangenda azali ame mabiso na sa makolo ya nzambe po ete tosenga bolimisi tozongela na bonzambe. Na tango wana tozalaki na Zaire na esika bazalaki na lisangana na bango na hotel nde balukaki nani oyo akoki kozala un kimbangiste oyo aye en pèlerinage awa po ete amema biso esika papa diangenda azali.
nde bayaki komona na ntango wana un zaïrois azalaki mpe kaka na kati ya hotel wana mpo na bango ntango bamoni kaka ya un zaïrois aza na kati na hotel na biso awa mpo na bango bamonaki ete nzambe ayokeli biso eza soulagement mpo motu deja amonani bazwi ye en charge autaka mpe awa na RDC batuni ye eske oyebi Papa Diangenda réponse na ye Papa Diangenda aza frère nanga na famille élargie. Ah, oza na famille élargie Papa Diangenda. Donc bango bamonaki pensaka un grand soulagement. Ba prendre en charge ntango wana batelefone ezalaki amekaki kobenga Papa Diangenda basololi na Papa Diangenda ntango basololi kaka bango lokola bayokaki voix ya Papa Diangenda na telefone ah nzambe ayokeli biso mbala moko bayebisi motu wana lokola osalisi biso susi na biso ezali ete Papa Diangenda apesa biso pouvoir spirituel oyo ebunga na biso azongisela biso yango soki azongisili biso yango tokopesa ye mbongo ndenge alingi biloko nyonso bamituka o batracteur ndenge alingi tokopesa ye ye alobi ah soki bolobi ndenge wana ekozala très rapide mpo église kimbangisi eza na souffrance mpona kotonga ezoluka mpe mbongo ekozala malamu ye andimi bazwi part oyo ya ye bapesi ye bayaka na ye mbangu ntango babengi Papa Mfumalongo Papa Diangenda alobi eke bokoki koya Papa Mfumalongo apesi invitation ntango apesi invitation baye ti na Kinshasa ntango bakomi na Kinshasa Papa Diangenda alobi eke makambo nyonso eza na nkamba mondele wana M. Blanchard alobi siko yo ozali awa yo oza chef spirituel makambo nyonso kokobongisela yango awa te Papa Diangenda alobi eke fo kaka na nkamba ndenge nazoloba boye bamusicien ya Kinshasa oyo bazalaka na ntango wana bazolanda ngai bayebaka mpo Papa Mfumalongo apesaka na bamusicien baaccompagne tata wana bamusicien moto amemaka bango Papa Antoine oyo ya chauffeur na ntango wana oyo toza na Lingomba kala toza kobenga na motu rouge nde balukaka ngai nazalaka en déplacement moke na Mbanza Ngungu baluki ngai ntango bayoki ke baza na Mbanza Ngungu Papa Mfumalongo atindi surveillant alobi mbenza asala tu akota na nkamba mpo bapaya baza kozela ye et juste ntango nakomaki na paroisse na biso ya Lomba nde sika bazwilaka ngai toaccompagne toye na mondele wana M. Blanchard ntango aye basololi na Papa Mfumalongo Papa de alungana Papa Mfumalongo alobi te ngai te ndakopesa yo pouvoir wana yo moko kende epai ya tata mpo balobaki très bien et que pouvoir na biso ya kosambela ya nzambe oyo batikala kaka nzambe aza kaka moko aza na ntango wana aza na Zaïre mpe na Zaïre na ntango wana na bazaïre donc c'est nkamba alors tata wana ntango akomi M. Blanchard ntango akomi Papa Mfumalongo alobi ete epai na ngai te kende osenga epai na ye moko tata nde ye moko Papa Mfumalongo Papa de alungana akotisaka M. Blanchard na mausolée ntango akoti na mausolée ntango Papa de alungana yebisi ke yo moko sambela na yo senga epai na ye makambo oyo yeli yango mais eloko amonaki M. Blanchard ntango azokota na kati na mausolée oyo tomonaka ke bapot de fleur ye azomona bato nyonso oyo basalela tata nzambe ba Abraham ba Moïse nyonso wana totangaka na mokanda ya tata nzambe
bafandi fandi ya kufanda pe basali nkhata ndenge balobaka na Kikongo. Donc baplier makolo bazotala ye malembe ya azomona bango tango azoleka azokomona bango ye ndenge alobelaka yango te. Donc suki ya mutu etelemi mpo azokomona kaka na se ya motema naganga tube naganga te agangi kaka motema tango ake esika papa Simon Kimbangu azali papa Dialunga na yebisi eke bondela fukama osenga yongo afukami asengi me awubelaki na libonde ne mpona kosenga tango abimi na kati na mozole asengaki ye moko interview na tango wana bato ya presse bazalaki mpenza mingi te. Alors na interview lokola ye moko papa Bobe ayaka na ye alaki moto ya presse de apesaka ye micro mbala moko alobi abi bandeko na ngai tozala ba noir tozala ba mindele esika mosusu te oyo tokolukila nkolo Yesu alakisi papa Dialunga na nkolo Yesu ye oyo toza koluka ndenge boza wana ndenge boza wana bino bozomona ke nzoto ya papa Dialunga na kasi aza nkolo Yesu e tata na ye ne Nzambe dans le monde entier tokoluka susu pa mosusu te wapi na Nkamba. Oyo nazali kolobango oyo bazali nanu vivant oyo bazalaki na lisanga wana ya unification papa Tukemboso je crois aza wana ayebi yango. C'était en 1980 wana tozo kobunda kotonga temple oyo. Donc dans le monde entier nulle part vous allez encore retrouver Dieu. C'est ici en Nkamba. Et nous tous nous viendrons nous rencontrer ici. Monsieur Blanchard, alaki belge. Et nasuka ayekolobete ndenge nazali boye na démissionné en tant que secrétaire général na kati l'église na biso ya unification. Na démissionné. Donc je vais toujours prier au nom de Simon Kimbangu et dans mes affaires je mettrai toujours le nom de Simon Kimbangu dans mes prières. Donc ezali fierté ya biso ba Congolais, fierté ya biso ba Congolais et surtout biso tozali déjà ba kimbanguiste. Tozali déjà ba kimbanguiste. Et biso nyonso tozali ko croire na papa Simon Kimbangu. Biso ba Congolais. Donc yango moi commentaire na lobaki nazalaki na yango pa ya papa nde yangwana au témoignage monsieur Blanchard apesaka biso na 1980 na kati na Nkamba pour le monde entier représentant ya église ya unification dans le monde pour dire que nous tous nous allons nous rencontrer ici en Nkamba. Et apesaka biso conseil que bino bato bofandi awa bino bakimbangiste bon négliger. Ceux qui vont négliger, vous allez regretter, mais ça serait trop tard. Dans celui-ci, on appelle tata mon Merci Papa Menza. Oyo nyonso po tomoni mama. Tokundoli nyonso po toyeba mboko oyo. Tobengami bana mapamboli. Mwana Afrika. Nzambe alobi likambo ekwe